Hosanna, yemba Hosanna, 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 yemba Hosanna, ye, yemba Hosanna, ye. Yemba Hosanna, Hosanna, yemba Hosanna, 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 yemba Hosanna, ye, yemba Hosanna, ye, yemba Hosanna, 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 papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, papa na butwale lo yo na tomboli yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, na milimo ezobela kita yo sale. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, na coronavirus te kita yo bikisa. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, papa na butwa lelo na tomboli yo e. Papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, nzambe na mema yo za malamu e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, papa nanga na bondeli yo e. Hosanna, papa nanga na bondeli yo e. Hosanna, na libota nanga na bondeli yo e. Hosanna, papa nanga na bondeli yo e. Hosanna, na eglise mema na bondeli yo e. Hosanna, papa nanga na bondeli yo e. Hosanna, na monde entier na leleli yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, na mabota mema na bondeli yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, na entourage nanga na leleli yo e. Hosanna, papa nanga na bondeli yo. Yemba Hosanna, Hosanna, yemba Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, yemba Hosanna, ye, yemba Hosanna, ye, yemba Hosanna, ye, yemba Hosanna, 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 na baiba za maladi kita yo sale. Hosanna, nzambe nanga na yembeli yo e. Hosanna, na bakacho pito kita yo sale. Hosanna, nzambe nanga na yembeli yo e. Hosanna, na bayembi na yo na leleli yo e. Hosanna, nzambe nanga na yembeli yo e. Hosanna, papa nanga na bondeli yo e. Hosanna, na kati ya mema na bondeli yo e. Hosanna, na mabota mema na leleli yo e. Hosanna, na bafamia mema na leleli yo e. Hosanna, na libota nanga na beleli yo e. Hosanna, nzambe nanga na leleli yo e. Hosanna, na mboka shini na beleli yo e. Hosanna, papa nanga na beleli yo e. Hosanna, na boka Itali na leleli yo e. Hosanna, papa nanga na leleli yo e. Hosanna, na monda tie kita yo sale. Hosanna, papa nanga na bondeli yo. Yemba Hosanna, beneme tokyo bondela nzambe abomba mabota. Abomba mabota, abatela mabota, na ba maladi nyoso, oezo uta na gauche na droite, oui toko se protéger, oui toko mela bakisi, oui toko sukola maboko, oui toko sala attention, mais mo bateli malamu, kombo na ye Yesu, mo bombi malamu, kombo na ye Yesu, okoki koloba ete ngana na ndeko na shinite, okoki koloba ete beneme, mama na ngate, tata na ngate, mwana famille na ngate, beneme tika na yebisa yo nous sommes un par le corps du Christ. Koraba saka ya mama. Abenga mutumoko poussa na présence nzambe. Tika motema motomoko eloba quelque chose. Motema motomoko eloba quelque chose. Papa tozo belela yo. Adonai tozo belela yo. Maranatha na beleli yo. Na butwa lelo nzambe. Pendant 100 jours, 100 nuits, papa. Na leleli yo nkolo. Mawana yo nzambe. Na milimo ezobunga. Mawana yo nzambe. Na milimo baza déjà éteint. Mawana yo nzambe.
na maboto bazolela mawana yo nzambe na milimo esi ezongisi molimo epa na yo Adonai kita osala Adonai batela baoya yo Adonai nzambe alola batela baoya yo makomi eyebisinga soki yo bateli te oya koluka kobatela pamba biso baoya yo tobombami na se na maboko na yo bana na biso na se na maboko na yo eglize mema na bafamile na bango na se na maboko na yo o bakristo nyonso esika bazali na maboko na yo ba chrétien nyonso tu nzambe alola bao baza na monde entier na maboko na yo ba chrétien nyonso Adonai baza na Chine na maboko na yo baza na Italie na maboko na yo nesika nyonso coronavirus ekoti nzambe na fongoli motema na beti mabolongo na se pona kolela ngolu na yo pona kolela grâce na yo tu es capable de tout Adonai ozana nguya ya kokanga nyonso moyenge bene ozana nguya ya kobare nyonso moyenge bene ozana nguya ya koarete nyonso nkolo biso moko tokoki te nkolo kisi nini ekoki kotelema na kombo na yo systeme nini ekoki kotelema na kombo na yo Nambe na lola, je suis sûr na Chine Yesu, ba chrétien bazali, bana papa nanga bazakuna, bana mama nanga Yesu bazakuna, lobo shakera basaka ya mama, yoloba kyoko sa la différence entre celui qui te sert et entre celui qui te sert pas. Yahweh yoka kolela nanga mosali na yo, Yahweh yoka kolela, Yahweh Nzambe amema, Yahweh Nzambe akalambai, na zobele la yonkolo, na mabota nyonso eza deja Yahweh salabika moza capable. Tu es capable ya kosekusa meme moto asi akufi. Virus ezanine pana yonkolo. Ezanine pana yo Nzambe. Ezelo kote Yesu. Ezelo kote Nzambe. Nazo belelo na butu alelo. Na maboto ezolela deja. Nazo belelo na butu alelo. Na maboto ezala bopito. Nazo belelo na butu alelo. Adonai telema. Na mai na miso. Adonai telema. Soki to beleli yote nkolo mosusu azate système nyonso a monde à ténèbres et koki ko déclarer quoi que ce soit mais décision suke utake pana yo Yahweh ba chrétien ba simbama Yahweh ba vrai chrétien ba simbama ba salino a solo ba simbama bana na bango ba bombama na sia loboko na nguya na sia loboko na nguya Yahweh taba ko vivre sika moko na bato bazana ngo Nzambe Yahweh barrage spirituel lobo shaka ya makora fada Yahweh barrage spirituel na mboka Italie Yahweh ba chrétien bazali Yahweh yoka mawa Nzambe na lola Nzambe amema Nzambe na lola Nzambe akalambai na mai na miso kolo esika nyonso basantu bazali esika nyonso tu basali na yo bazali kolo babombama mabotala bango ebombama Yahweh soki basali na yo bazana kimia te bakobondela ndenge nini soki bana na bango baza atemba kobondela ndenge nini soki mabotala bango ekomi atemba kobondela ndenge nini bako luka yo ndenge nini Nzambe nazo bele la protection na yo na beli protection na yo Nzambe Yahweh Nzamba lola Nzambe alola Nzambe tu as discuté avec Abraham Yahweh pona solo ya solo Nzambe dans la zate bandimi bazate ata moko kolo oya luka kona solo azate Yesu Nzambe alola telema kosi na yuda telema Yahweh Adonai na belelio na butwa lelo azate Yesu ata senki bakokite bao batambola kana kobanga yo Yesu bazate soki bazali telema na telemisi Yesu na telemisi yo Adonai na telemisi yo Yesu na telemisi yo kolo na telemisi yo na telemisi yo Yesu bazabana ya papa nanga bazabana mama nanga kolo pote toza moko katina yo Nzambe ya lola Yahweh telema système nyonso monguna akoluka kotiana nzela ya ba oya yo système nyonso monguna akoluka kotiana nzela na basali na yo Adonai épargné, Adonai épargné, Adonai épargné, Adonai épargné ba oyayo. Yoloba kyoko sa la différence Nzambe. Na ba o ba so salelo na ba o ba salelo te. Na kata chini ba o ba salelo te baza. Ba o pe ba salelo ya solo nkolo bazali. Ba leki ata 5 Yesu. S'il te plaît Jésus, na mai na misu Nzambe, na bondelio, na 4 coins du monde. Et si kanyoso bana tata nanga bazali.
esika nyonso bao bagumba melaka yo bazali na quatre coins du monde nzambe esika nyonso ba chrétien bazali Adonai mawa na yo Adonai Mawanayo, le roi des rois, milimo zonga par jour combien? Eh, Zambe na lola, information komika kaya liwa, information komika ya ba nombre ya ba liwa, kosi na yuda, eh Zambe, Yahweh telema, mokonzi telema, na mabote zolela, Yahweh soutenir, mabote zo bungisa, Yahweh telema, Yahweh épargner, basali na yo, nyonso bazana katia Chine na beli mawana yo bana na yo nyonso bazana katia Chine na katia Italie na mboka nyonso esika coronavirus ekoti kosi na yuda na mabota nyonso na katia France Yesu na Belgique partout na mboka nyonso esika o ekoti microbe wana esika ekoti Yahweh telema Adonai telema koraba saka ya mama nana koyiko za decision esika na yo nana koyiko kokisa o yo lobie kokisa mate azali te pe akoti kala kozala te uta mokile banda mokile simba mina maboko na yo décision nyonso na ksena moy ezomaka epai na yo nazobela le roi des rois nazobela la mal caché nazobela la mal révélé nazobela nzamba kalambai nazobela nzamba mema zambe ya mobali nanga telema kosi na yuda kelema nzambe telema nzambe Telema Nzambe na kata mboka Chine Yahweh telema épargner ba vrai chrétien Nzambe bana na yo baza kuna kolo épargner basali na yo baza kuna Nzambe bao basale la kayo na bosolo Yahweh telema ça la différence oh la kaki biso na makomi tu es derrière ta parole pour l'accomplir eh mokonzi na kokamwa telema ça la différence wana kolo mu pepe wana so mabota ya yote mu pepe wana so basali na yote mupepe wana tabana na bango Yesu atabana misala na bango atabana église na bango Yesu mupepe wana kwa bango te Biblia bisinga mafute ko banda la mutu ya Aaron ekokita tina makolo Yahweh Nzambe alola protecteur munene zayo mobombi monene zayo mobateli monene zayo Yahweh Nzambe mokonzi na kembo telema na bonzambe na yo mimonisa ya solo za Nzambe mimonisa Nzambe ke oya yo motoko eko simba te épargner basali na yo bazana mboka Italie Yahweh nazobele la yo esika nyonso maladi ekoti Yahweh nazobele la yo esika nyonso maladi ekoti na babota nyonso ekoti nazobele la yo na mafamille nyonso ekoti Yesu nazobele la yo lelo na ye ko discuter na yo nkolo lo lenga bara ma discuter ki na yo Nzambe oh Yesu pona Sodome Gomor Yesu Nzambe alola na ye ko bondela yo Nzambe na ye ko discuter na yo nkolo nazo tuna motuna Nzambe nanga eske na Chine kolo ata 5 chrétiens bazate na kati ya Chine ba o ba yamba yo lokola mokonzi pe mobikisi ba vrai serviteur bazate na kati ya Italie ba o ba salela ko na solo ba o ba yokaka yo lobela kabango ba yokaka olobi me brebis attend ma voix tangu na benga kabango ba yokaka ba o yo benga ba yokaka yo basate Yesu soki bazali etanke mosali na yo nazosenga mawa na yo tangu makambe komela kabato moto akoma ka dépasser azoko kasuko bondela te Yawe biso ba o tozana o santé malamu tozu esika ya kolela ya kolela miséricorde pona bango tozu esika ya kolela mawana yo pona bango Yahweh telema na Italie Yahweh telema esika nyonso maladi yo telemi Yahweh yo pe telema na mabota ba chrétien telema na ba église église ba santu o bazolela yo lokwa mokonzi pe mobikisi o ba otombola yo ba ochaone esika esengeli Adonai telema maranata telema koraba shaka ya mama maladi nini Yesu ekoki ko telema liboso kombo na yo virus nini kolo ekoki ko résister liboso na kombo na Yesu ekoki ko sala face Yesu na makila na yo lobo shaka ya baba Pharaon atia tembe azinda batone mobimbe zinda na mai yo Nzambe Yesu masiya bachaka no tembete Adonai telema na bondeli yo na kombo na Yesu telema yo lobiete soki bato mibale basangani ba eko senge loko epa na yo na kombo
kombo na Yesu baza na kondima ke pesa meni bango ngai na molimo na Nzambe to ye liboso na yo yaya yoka mawa Adonai yoka mawa Yesu naza na yaya na shinite Yesu naza na mama na shinite naza na leki na shinite mais par l'esprit naza na famille na Chine parce que tozo sala un soki bango baza likolo Adonai nga na liboko soki bango baza lisu peut-être nga naza zolo nazo belela mawa Nzambe kita na Chine yaya mawa na yo Nzambe Adonai mawa na yo épargner ba oya yo na minyangwa satana épargner ba oya yo na minyangwa satana épargner ba oya yo na tentation ya monguna yawe telema Nzambe sala différence tokozanga te kopambola bozambe na yo tokoloba ki e comme toi nani aza lokola yo azali te pe akotikala kozala te okoki kosala lokola yo okoki kobatela lokola yo okoki kosunga lokola yo Elombe telema, Maranatha telema, Adonai telema na mboka France, Yesu obakete sika toniati, e pesa melibiso, na bekole sika bana na biso bazo kende, ya épargné, na be église sika basantu bazo sangana, ya épargné, Adonai épargné, Zambe na lola couverture spirituelle, nazo senga couverture spirituelle, oh rabasaka ya mama, masque spirituel ya Adonai Zambe alola tokoki komela kisi tokoki kolata bakaske tokoki kobomba nzoto ndenge nyoso Yesu soki yo telemite ya wata mutu alati kaske ta kozwango te Zambe nazolela pona ba vrai chrétien kolo nazolela pona ba santu kolo nazolela pona ba santu mabota nyoso ba santu kolo eza touché kolo monguna linga kota profiter na viriso ya linga kota profiter asakadeba oya yo mokonzi oza wapi bayekoli balamusaki yo na barge kolo yo telemisaki Moïse o telemisaki mopepe olamukaki o arretaki mbonge yawe mbonge ya viriso Yesu na beleli yo yawe kita na beleli yo Adonai kita na beleli yo Adonai kita soki eza na basanto basanganaka na Chine Yesu na tango bazosangana te baza mutu na kwena ye Adonai Nzambe nanga Adonai Nzambe nanga Adonai Nzambe nanga kotala mabena biso te nkolo yokela biso mawa bana Israel tango nyonso Yesu babandaki kobunga nzela Yesu tango babandaki kobongisa yo bandaki koya na solution yango ngai mpe na yela se na bakolo na yo Yesu na olela mawa na yo na mboka Itali mawa na yo papa sise na maboko na yo Yesu mawa na yo bao Yawe mawa na yo Nzambe frère Gile na maboko na yo Yesu mawa na yo basali na yo nyonso na Itali na maboko na yo Nzambe épargné na maboko na yo Adonai Nzambe amema Nzambe akalambai nazobelela yo na ba étranger nyonso o bazali Chini kolo soki ya solo eza punition oye wuti epai na yo kolo lingo pinir bango yawe épargner ba congolais nyonso na maboko na yo bana mboka na nga na maboko na yo yawe mawa na yo Nzambe yawe mawa na yo Yesu na mabota nyonso mawa na yo kolo na beleli yo lolenge nanu na belela yo te kolo na mai na miso Yesu tango nyonso kotala information motema pasi tango nyonso kofongola tele koyoka motema pasi Yesu na mboka France na maboko na yo na bano esi touché bango na bekole na maboko na yo na ville on aza 95 na maboko na yo bana langa bakendaka classe na maboko na yo yawe bana basantu nyonso bazala bekole na maboko na yo yawe Nzambe na sengi soutien spirituel yawe na sengi soutien spirituel na sengi couverture spirituelle ezipa bango ezipa ba oya yo ebatela ba oya yo nkosi na bankosi ya telema elombe telema Elombe telema tosito koma ya yo nasina koma ya yo nasina koma ya yo kolo tosito koma ya yo depuis toyambaki yo lokwa mokonzi mpe mobikisi Yesu tosito koma yayo
Yozanzambe na ngai, ngai Yesu, ozanzambe na ngai kolo nazobondela yo, ngai Yesu nazobondela yo, ngai kolo nazobondela yo, ngai Yesu nazobondela yo, ngai yoza nyonso yanga, ngai Yesu oza nyonso yanga, ngai esitokoma ya yo banda mokolo toyambaki yo lokwa mokonzi mpe mobikisi. Yesu tositokoma ya yo, baserviteur nyonso baza na Italie, baserviteur na yo nyonso baza na Chine, depuis mokolo bayambaki yo lokwa mokonzi mpe mobikisi. Adonai basi bakoma ya yo. Nzambe tangu likambo yelaka moto azangaka mayele, moto akomaka éparpillé, moto akomaka dépassé. Yawe na telemi na yeko plaide cause ya basali na yo nyonso nzambe na monde entier, na 4 coins ya monde entier. Esika nyonso virus ezobeta, esika nyonso virus ezokota. Yesu telema, Yesu telema, Adonai telema, Zamba lola telema, Maranatha telema, nazobondela yo, nazolelela yo, s'il te plaît mokonzi Yesu, pitié nzambe, mabote zobunga, Yesu na kati ya batu nyonso bazokufa, Adonai eske basali no bazate, Adonai nzambe lola, kolo babelelaka mokonzi ndenge nini, Yesu balukaka mokonzi ndenge nini, babelelaka mokonzi ndenge nini, balukaka nguya ndenge nini. Yesu mawana yo mapa, na beleli yo na kombo mwana bolingo, kitisa mawana yo Yesu, na corps du Christ nzambe, esika nyonso corps du Christ ezali, na mboka Italie kolo, baonyoso bazoluka yo, na mboka France, baonyoso bazoluka yo, Yesu na Allemagne, Yesu na Belgique, Yesu na États-Unis, partout, nzambe sika coronavirus ekoti, Yesu nzambe telema, Adonai telema, Maranatha telema, oh Nzambe, na koloba ke baza ba chinois, ngana za congolais, Yesu na molimo, toza moko, bao bayamba yonkolo, ba chinois bazate, bao bayamba yonkolo, congolais azate, bao bayamba yonkolo, italien azate, français azate, oh Nzambe, biso soto komaka na kati na Yesu, Yawe na eko plede cause libota nanga, na eko plede cause Nzambe, na eko plede cause basali na yo, Yesu telema nzambe, Adonai telema na mabote ezoluka yo, Maranatha telema na mabote ezoluka yo, Adonai telema na mabote ezolela, na bondeli yokolo, na zape na bato maladi Yesu, na libota na ngai, menkolo na lelela yo na nuboyete, Yesu na lelela yo na nuboyete, na luka yo na nuboyete, na bondeli yo, yo lo biso kitokozwa soin ya peuple na yo, yo pokozwa soin na biso, so kitokozwa soin ya musala na yo, yo kozwa soin ya ba famille na biso. Moi et ma maison, je sais que nous servirons l'Éternel. Yakaya Masakaya Mama, tu as dit dans ta parole, crois-moi, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est pour cela ma famille, Seigneur. Pendant que moi je suis fidèle avec toi, pendant que moi je suis nassé dans ma colonne, pendant que moi je tambola na vision na yo, Yesu yo koza soin nanga, okoza soin libota nanga, okoza soin abana nanga, pour tes amaloba na yo. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir, yokaya basakaya mama, olia basekele, koraba sakaya mama, Adonai mokondi na kokamwa, Maranatha nzamba mema, Maranatha nzamba nguya nyoso, Adonai telema.
Adonai telema, tosito koma ya yo, Maranatha telema, tosito koma ya yo, Adonai nakata 100 jours, 100 nuits, Yesu nazobelela yo, Yesu nzambe alola, na telemisi yo, na maboto ezolela, na virus etelemeli biso nzambe, koloto komikaka keba keba, Yawe nzambe oza wapi, mokonza kokamu oza wapi, Yawe Mungu na telemi, Yawe nyonso tu, oezalaka ya kolela, oezalaka ya kobebisa, oezalaka ya kopesa pasi, il y a toujours un esprit derrière ça. Yahweh ba oya yo nzambe. Oya yo Yesu misu na weza la mokusete. Misu neza la musikate maboko neza la mokusete. Ba oya yo na bondeli yo. Misu na weza la mokusete likolo na bango. Mabota na biso ba na nzambe. Mabota na biso ba sali na yo. Na 4 coins ya monde entier. Misu na weza la mokusete. Misu neza la mikusete. Pona kotala biso. Maboko neza la mokusete. Pona kobate la biso. Yahweh Yahweh nzambe. Yahweh nzambe soki Mungu nasi atie doa likola bomo ya moto ako changer ba système nyonso esengeli po ete atteindre moto wana soki Mungu nasi atie doa na moto alinga kwesa moto wana ako yeba ndenge nini akoki kosala ako changer ba système oh robo saka ya mati nous a enseigné to biso ki Mungu na bimi na zoto na moto moko ako bima kei ko luka 7 po ete azonga vanda suna maboko na kati nzoto na moto Yahweh nzambe alola na eko présenter o basali no na monde entier babota ya basali no na maboko na monde entier église na yo na maboko na yo nzambe kosi na yuda esika nyonso batu batombolaka maboko likolo oyo ozomona maboko na bango propre Yahweh réagir Adonai telema yo baki bao nyonso bakoluka yo bakolokisa masoni te bao nyonso bakotika nyonso bakoboya nyonso bakobebisa nyonso pona yo balanda yo nkolo lifuti na bango ezali korola virus etelemi Yesu yo pe telema makila na Yesu Masia na mabota nyonso makila na Yesu Masia na mabota nyonso chrétien makila na Yesu Masia na mabota nyonso makila na Yesu azobela makila na Yesu elombe telema elombe telema elombe telema elombe telema elombe telema jise mobali atembe telema jise mobali atembe jise mobali atembe telema Adonai telema elombe telema jise mobali ya elombe ya bilombe elombe ya bilo yemba elombe 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 ya bilombe elombe 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 ya bi o yemba elombe 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 ya bilombe elombe 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 ya bi o jise mobali ya tembe elombe elombe ya bilombe elombe elombe ya bilombe elombe ya bilombe elombe 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 ya jise mobali ya tembe elombe elombe ya bilombe elombe 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 ya bilo elombe telema elombe ya bilombe elombe elombe ya bilombe jise mobali ya tembe elombe papa telema Jésus Christ de Nazareth ya telema telema na mabota na yo Adonai telema Maranatha telema telema na mabota na yo na bao baza deja na bopito Yahweh microbe wane limwa na kombo na Yesu Masia na keko perfize ba maladi nyonso nkolo baza na bopito na 4 coins ya monde entier makila na Yesu Masia e bando sala na buto lelo ba ange kolo baza la mandate na bopitali nyonso oyo ba chrétien bazala ki touché na maladi wana nzambe bakende kozala perfize makila nyonso tu wana nzambe ya microbe elongwa makila na Yesu ezo esika na kombo na Yesu Masia esika audio ekokota na esika o Mungu na bongisaki ke maladi wana ekota mutu moko akondima ke yo za nzambe akoyoka audio oyo Yesu maladi esote ndaku na ye na kombo na Yesu Masia esika noso maladi esekoti audio oyo nzambe na lola soke kutani na mutu oyo aza deja na virus wana ya coronavirus Yesu soke andimi yo ke oza mokonzi pe mobikisi okoki kosala quelque chose na bomo na ye Yahweh nzambe atako
kota kindenge nini yawe ba ange lelo ba lala te na buto lelo ba ange ba lala te Yesu ba kita ba ange ba kita na bopito nyonso ba kita ba kende ko opérer miracle au nom puissant de Jésus ba ange ba kita esika nyonso ba santu o baza touché na coronavirus ba na bopito ba na bandaku Yesu na mboka nyonso o ba santu bazali yawe nzambe telema ba ange lelo ba lala te na buto lelo ba ange ba opérer na buto lelo ba ange ba opérer ba sali na yo ba mona na yo lelo face à face ba sali na yo ba mona yo lelo face à face ba mona yo ba tatola monene na yo yawe tokopanga tokozanga te kotatola yo yawe tokozanga te kokumisa yo tokoloba ete otika kabiso te atana tango pasi nkolo yo landa otika biso jamais obwaka biso jamais owaka biso jamais owanga na biso Rabasaka ya mama, tu as dit dans ta parole, oh nyonso koyoka yo soni, mokolo na suka, yo pe koyoka yo soni, liboso ya tata na yo, mais yawe ba oh nyonso, bazo sakola, sango malamu, na vérité, Yesu na mboka nyonso basali, baza na Italie, baza na France, baza en Hollande, baza na Chine, baza na Belgique, na Afrique nyonso tu nzambe, esika coronavirus ekoti, yawe témoigner basali na yo, nzambe témoigner basali na yo, yawe témoigner basali na yo, na kati ya hôpital o bazali, ba médecin ba bongo la mitema, ba médecin ba bongo la mitema, kaka na miracle oyo kosala, Yesu eza na bato, misusu balukaka po balanda yo, esengeli ba mona, yawe ba médecin ba kamwa, kamwa Yesu Masia, kolo telema, yawe telema, mokonzi telema, Adonai telema, jise mobali atembe, Adonai telema, jise mobali atembe, Jésus-Christ de Nazareth, oza wapi Yesu, na mabota ezo lela, oza wapi nzambe, na mabota ezo bunga, oza wapi nzambe, Yesu mokonzi, virise ko sala fasite, na kombo na Yesu, na makila na yo, jamais, na nzimite nkolo, na gotika la konzima ngote, na kombo na yo, na nzimite ke virus okolo ekokosala fasi na yo yawe maske eze lokote Yesu nzambe alola maske eze lokote ba desinfecte eze lokote makila na Yesu nde loko makila na Yesu nde efficace makila na Yesu nzambe esika nyonso na bandako ba chrétien Yesu na bandako ba ndimi nyonso mema na bandako ba famille ba mema yawe telema nzambe telema Adonai na mabota nyonso mema Yesu nzambe Yahweh, na mabota nyonso mema na zwi makila na Yesu na koti na kati ya bandaku nyonso tu ya bandimi ya mema nkolo na kei kotia makila na Yesu lolenge bana Israele batiaki na mandatation na yo Yawe o mandataki bango nzambe olobi baboma banyama batia makila na baporti na bango po anja kufa soki aya kota te le même manière je me lève tant que ta servante oh Jésus avec aide Saint-Esprit, nazo kene na bandaku nyonso bandimi ya mema, nazo tia Yesu makila na porte ya bandaku na bango, nazo tia porte ya makila na bandaku na bango, yawe anja kufa kota te, anja coronavirus akota te, na kombo na Yesu. Akota te, Adonai akota te, asimba mabota te, mokonzi batela, oh yo bongisi yango nde koma, soki yo bongisi ke koma yawe koma, soki eza na plan mongune koma te, na kombo na Yesu, makila na yo eza na kapasite, ya ko arrete nyonso, ya ko change nyonso, ya ko kanga nyonso, ya ko limwisa nyonso, ya ko bungisa nyonso, pa mal ya ba témoignage kolo, ba cancer ebunga, pa mal ya ba témoignage Yesu na mema, Yesu sida ebunga, pa mal nkolo, balobi bakokata ba trompe, bakolongola nyonso, me na kombo ya nzambe ya mema, na kombo ya nzambe tolo na se, na kombo ya nzambe kalambai, balongola eloko te, Yesu na beleli yo, mosungi akokamwa na beleli yo, kolo, kisi kaka te nzambe, kisi kaka te nkolo, totie makila na Yesu, totie makila na Yesu, na tie makila nyonso mema, na tie makila na Yesu nzambe alola, na keko tia makila
na baleto ndaku na bango nkolo maladi wana ekota te bana na biso na classe bazala protéger au nom puissant de Jésus bana na biso na classe bazala protéger na ba crèche bazala protéger ata baninga na bango bazanango zambe bango bazala protéger ate se manifester nanu te bana mema bazala protéger Adonai telema soki to beleli yo te mosusu azate o biso to ko belela azalite oyo akokani na yo azalite yeso oyo aleki yo na nguya azalite Adonai ya kotikala kozala te nazobela makila na Yesu na mema nabeli makila na Yesu masia na mema na mabota nyonso mema nazobela makila na Yesu na basali nyonso mema na bouvrier nyonso mema Yahweh protection divine lobo saka ya mama kitisanguya na yo Yahweh babombama bana babombama mabote bombama bafamie bombama na kombo na Yesu yokama wanzambe ko livre bisote nkolo toza ya yo nkolo kotala mabe na bisote mabunga na bisote Yesu masia kotala fidélité na bisote tala kaka Yesu ne kulusu nkolo yokufela kibiso to confessa yo lokola mokonzi pe mobikisi to lapandai to lobe ya butu e ya moi to kozala kaka na yo kotika bisote nzambe ko livre bisote Yesu na maboko ya monguna ko livre bisote Adonai na maboko ya Satana ko livre bisote mokonzi Yesu nzamba lola na tango Yesu milimo nyonso ezobela Yesu loboko na yo yanguya esika nyonso na bamboka kisi ezate nazobela makila na Yesu o eza puisque kisi makila na Yesu eleki kisi kombo na Yesu eleki kisi je le confirme kombo na Yesu eleki kisi ekende ko simba ekende ko bomba ekende ko batela lobo saka ya mama ekayama kora fada ya bashondo robobo rekaya mama papa pendant 100 nuits pendant 100 jours Yesu na bondeli yo épargne-nous basali na yo épargne-nous basali na yo on a besoin de toi épargne-nous basali na yo Yesu soko salite nani mosusu akosala soki toleleli yo te tokolela nani nkolo tozala mosusu te nzambe na mema tozala nzambe mosusu te tozala singa loketo te totekaka mai te totekaka mafuta te kombo na Yesu nde yango tokabolaka na mema mabota meme bombama bana nyonso ya mema babombama Yawe makila na yo ebomba biso ba mama mema babombama Yawe kotala mabe na biso te ba serviteur a mema babombama to bomama na se loboko no nzambe Yesu nzamba lola nzambe zala nzambe na le bon vigneron bandimi nyonso le bon vigneron babombama na se na makila na yo mosali na yo pasteur John et sa femme babombama nzambe l'homme de la repentance dans la gloire de Dieu babombama na kombo na Yesu masia nzambe zala nzambe prophète Mola sa femme toute l'église babombama na makila na yo na kombo na Yesu Kristo zala mokonzi zale longa mo grand frère Michel Yesu na mboka na me alimani nzambe église mobimba libota na ye babombama na makila na Yesu esika nyonso basantu bazali na baona tangi te kolo babombama l'homme charismatique pasteur Babomama pasteur Julus babomama église mobimba na kombo na Yesu makila na yo nzambe e bomba ba oya yo e batela ba oya yo posoki o batelite o akoluka ko batela la parole me dit ako batela pamba on a besoin de toi merci Saint-Esprit na moment favorable tu nous as fait grâce pour na koloba quelque chose liboso na yo tika été mabondeli yo tika été sentiment o utina katia motema Yesu emata ekrinanga Yesu na beleli na butu lelo pona maladi ya coronavirus nzambe esika nyonso ekoti na ba porte nyonso esi beti kolo eyokana krinanga eyokana tie sikozali oza nzambe mobateli malamu
Bibelo biso ki obateli wakoluka kobatela pamba Yesu masque te mute kobatela biso Yesu désinfectant te mute kobatela biso Yesu savon te kosukola maboko te mute kobatela biso yawe munguna soki asali tembe Yesu akendaka nango tina suka ngana beleli yo nde mobali ya tembe yo nde jise mobali ya tembe yo nde likolo na tembe yawe telema esika nyonso nkolo ba oya yo bazali yawe telema ba ange na butwa lelo ba opérer ba miracle ba ange na butwa lelo ba kende mission na hôpital nyonso esika ba chrétien bazali na bandako nyonso esika ba chrétien bazali yawe kisite emonani nano te me makila na yo ba médecin ba bongola mitema ba ka o bango bakomona na kati na ba chrétien pona ebete mingi nzambe ba chrétien bazui yango bazana bambeto pito balali bazobela kaka yo ba y a des médecins o baza pembeni na bango ba croya kana yo te il y a des médecins o baza pembeni na bango ba yebi yo te me bazo yoka belo na tango pasi bazo belo na kati ya coronavirus bazo belo baza deja éteint nzambe sala bikamwa yawe sala bikamwa soki monguna sala ki virus oyo po détruire peuple na yo nzambe koma na avantage na biso top deplepe Yesu masiya kaya monguna Yesu to deplepe ba médecin ba koma basali na yo ba médecin ba mona bikamwa ba koma basali na yo na kombo na Yesu Masia na bonde liboe oza nzambe lelo lobi libela na libela okotika la nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bye.